beau vivre autour. Ah ouais, Zali, il y a qu'un plan à human a souffrance, bon rien à gâter à bord. Le peuple a confirmé que la maladie est athée. Maman nazolo baboye. Soki bazolinga lokola balingi bazwa mbongo na OMS na makambo lokuta coronavirus ezate. Ngatika moyibila ko ba porteur. Même ko na ko pas dia. Neno no amili baza yeye ku yeye. Nekane Sabino Kweza, émission de Tukin Obomesana Kolanda. La présentatrice Sabino Irène Laini. Kosu to mesana malade absolu mesana bana bomwana. Et comme il faut soit courir au fêlé au président de la République à Lobaki. Il faut foutre un bon. Donc pour la gratuité, bah pour balinga bah tu la biso coronavirus la gratuité na bango ya courant pamba. Koyo zala ke donc na tango sambela. Bokani bango la bisata hotel na bakusu biso ba fait to za mababa. Mama lo bakambade ibotika ngandengo wana. Nutukini obomesana Kolanda, nutukini obomesana Kolanda, nutukini obomesana Kolanda. Irène Lai. Oui, les lobes tout ça la mabele oyo babengi Kinkole, c'est-à-dire quartier moko ya makasi ya munene. Oui, oyo ezali na commune de la Sele. Kinkole ezali quartier mo peuplé, oyo babité basé belé vraiment to yaki na Kinkole atoyeba comment est-ce que babita Kinkole babité. Na surtout mingi na période o coronavirus. Ah oyo le kanenge nini, basa ndenge nini, vie na bango eza ndenge nini vraiment. Micro na biso ekokoto partout na wenze na babalabala poto iso na babita Kinkole to yeba ensemble comment ça se passe na Kinkole babita Kinkole bato vivre ndenge nini pendant période oyo est-ce que coronavirus peut côté comme sans plus tarder on a ko pesa ba remerciement na la maman Katika pesa maman ya bana o azo permettre que protection ba bilili pourquoi pas à papa Kapesa les grands sapeurs à mes bébés bisous et à papa de papa Claude Nassibou, à mes enfants, pourquoi pas à ma copine Laetitia, Laïni, pourquoi pas à notre grand réalisateur aussi, fils au coup. Oui, vous s'abonner à la chaîne Nabino Bolingrami Katika Pesa TV, vous n'allez jamais déçu. Vraiment, je vous rassure que vous allez déçu. Pour vous avez qui toque, il y a qui toque vraiment. N'a pas mingi bilini de loba. Alors, suivez votre émission, merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Oui, tout le monde est à Kinkole. Vous avez comment à Kinkole? Oui, biso bana chango bana Kinkole. Oui, présentez-moi mon kebalande biso baeba. Biso awana Kinkole. Moi présentation là non. Présentation ngai comme ngai ezali papa Freddy. Oui, papa Freddy, vie na bino ana Kinkole na kuna mona période ya coronavirus. Bozo vivre ndenge ni to baki lelo na to kitana na mabele Kinkole. Ba la biso pe baeba comment ça se passe à pa na bino. Maman nazolo baboye. Soki bazolinga lokola balingi bazwa mbongo na OMS na makambo lokuta coronavirus ezate batika kokosa biso zwaka degré bato boye soki malade wana ezalaki nde biso tozo vivre comment bazoliaka bato mikolelo 3 mois bato bazo vivre na passe biso to vivre na Congo obimi olie moye to bimezate maladi wana esukeli bango bato agombe po bango bato bakende poto mikolo nyonso ata na gomba ngo pe ezate tala
nasombaki yango nazobika kaka mpo likolo la polisi mpo balianga 5 minutes mais eza lokuta soki maladi wana ezalaki réellement na Congo nde modèle oyo bazwa mbongo na bango ya OMS bapesi bango balia na nzoto ya bacongolais batika biso to exercer misala na biso tosalaka tovivaka par jour congolais avimaka na journée abimi allié abimi te avant ndenge bavandisi biso 3 mois est-ce que bango bakopesa biso ba ration est-ce que tokende na bandako na bango bazokitizela bango babilo ya kolia butu moi babenga basikre ekoya na bakamion mais biso tokobenga wapi soki obimi te okolia te batika biso tozala libre maladi wana eza te degré ya boye totali meme na batv baitalie bafrance bato bazokufa mais modèle oyo ndenge etala zwa kaka modèle oyo nde bato bakufi combien batika okosa bokomi kosomba bibembe bokomi kosomba bibembe mpo nini bapesa bino mbongo na OMS nzambe aza nzambe ya juste po bino bozosala nzambe akofuta bino kaka bino bato bokende poto mikolo nyonso nde bato bokokufa coronavirus awa eza te bazokosa toyebi yango te. Bonjour maman. Comment on a Kitamba l'Ambrage? Awa penza biso to nuye loko wana bo fongola biso banzela coronavirus eza te na Congo awa. Bino bozo nyokola biso banzela mai banzela mutuka moya to lekeza te pona profit ya coronavirus biso to boyi yango na Congo awa eza te. Biloko pe mati biso to moni pasi bolimbisa biso na koloba mo wana vraiment bolongolelo wana bo fongola biso banzela bato baleka libre. Merci. Bonjour Yaya. Bonjour. Oui, comment on a ni? Comment on a Chadra qui a signé? Chadra, vous avez mon ami ya Kinkola wa? Ah oui, non. Bon, Chadra qui vous appelle chaîne. Est-ce que d'abord vous avez caché n'était ah corona ça te? Ah, tozo ka qui est malade des ali. Mais la façon de vivre à côté, la façon de vous aller l'examen de conscience réellement vraiment malade yana exacté na katia Congo. Il paraît que OK, il y a faire souffrir des bateaux. Pour réellement total là, banina mususu na pays mususu so ezali ba montrer des preuves que réellement t'es malade des ali, ba ka ezali bateau ba bela. Mais ana Congo tout monde ba biloko ana te. Donc le fils c'est que to sande to souffrir lisusu collègue par rapport à ndé to zalaki. Ba fo biso banzela to continuer ko luka en plus mamne surtout baten bato ba terrasse ba kuluna baza makakulu makasi kotoyo. Bato ba vanda bien to c'est comme 18 ans. Donc moi été mais ceux qui likambo cash né donc au moins ba ye belé donc ba soda ba so beta muto kwanda ibi mais kuluna bazo cash né ne bazo comme shida ah cash né kaka cash né ne problème mais kuluna ba kata muto quelque part mais soda mokonja ya souci ma benga ni soda ke bolungwa boya bo bata ma bokozoka parce que to bi que police nationale ya pour sécuriser population na bilo na ba mais que policier moko ami sécuriser atiki population na risque babilo kwa neza classique distraction malade des attaques la bosse. Bonjour maman. Comment on a Nico mabo mabe diabla Nico mabo mabe diabla la tête ça ya solo ko Nico na mabe no awa bo vivande ni na période mabe na biso to vibra kitoko na mabe mboki ya mabe tosa musate yato kikuluna yato yiba to botola na tasa ya tasa bandeko la mama mundeko ya Naomi ya Priscille ya Lorette na tasa mais il fallait que kuna il fallait que le kuna côté va parler ma yiba ne ba konzi wana ba ngone ba nyoko ya na ko kuna ndeni mandoki ya pembe na ngani mandoki be ya babo mangana mandoki mais misali ya bitenga attention président aisa biso ya to vivre les peuples d'abord ngoyo peu d'abord ngoyo plus lia amela musala wa nini to asaki to va porter ngatika moyibi na va porter même quand on va passer et moi il dit na tesa yo to seka na tesa yo na merci. Tout va ça qui me rend pas. Qui colle pas de souffrir le boy. Pas si qui colle, pas si ma case qui colle, pas si de souffrir. Merci. Non,
Bonjour maman. Oui, comment on a ni maman na biso? Comment on a maman Mimi? Maman Mimi toza lelo ah to monde nous moi ça makasi moi ça mbongo. Vraiment aux autres débrouiller. Alors aux autres passer vie ndenge nini na Kinkola. La vie est cher makasi na Kinkola. Tozo ka lisusu ko vivre ndenge tozaki libosote. Bandaka makamu na bango ya maladie ya corona o ya lukuta o ye na mboko tozo vivre te. Batika biso ba fongola biso banzela mai. Biso to fongwa maka soki bato mboka bakoti nde tozi mwa eloko akolia. Batika biso bana na biso ba otanga te. Ba minerval to sito futi. Siko to kosuka wapi? Hein? Batika la biso mboka na biso sala libre to sala to mala to ki to zora moi eloko akolia. Soki biso to zolia bien social eza bien bana ba otanga bien. To ki ba pouvoir na bango te. Ba ko vona ta 1000 ta 2000 ndongo lingi ko sala mais to zala nanu bien. Siko na mito ba penser biso na dollar. Biloko nzela ma ezoko ta to vivre ndenge nini. Côté eza passe dollar tina 200. To vivre ndenge nini. Bana ba otanga te minerval to futi. Batika la biso kaka ata kolia ya pamba. Bazo ba dollar na bango bacha na ba coffre fort na bango mitoto bana ta kolia. To vivre bien to na posa kolia. To zo kupona ya nzala. Bana biso bazo koma bakulu na bazo koma bamiyibi na quartier. Ko yeba biloko ba likolo nzala. Batika biso to vivre bien ko teke ezate. Ba fongola banzela mai to vivre bien. Bonjour Yaya. Bonjour. Oui, comment on a ni? Comment on a Chadra qui a signé? Chadra, vous avez comment on a Kinkola wa? Ah oui, normalement. Bon, Chadra qui vous appelle jeune, est-ce que d'abord vous avez cachineté? Ah, corona ça te? Ah, tozo ka qui est malade des ali. Mais la façon de vivre à côté, la façon de faire l'examen de conscience réellement vraiment malade il y a exact na katia Congo. Il paraît que OK, il y a que faire souffrir des bateaux. Quoi réellement total là, bani na mususu na ba pays mususu so ezali ba montrer des preuves que réellement t'es malade des ali, ba ka ezali bateau ba bela. Mais na Congo tout le monde ba biloko ana te. Donc le fils que to sane to souffrir lisusu ko lega par rapport à kende to zalaki. Ba fonga biso banzela to continuer ko luka en plus ba mamne surtout ba baten ba terrasse ba kuluna ba za makakulu makasi kotoyo. Bato ba vanda bien to c'est comme 18 ans. Donc moi été mais ceux qui a likamba cash né donc au moins ba belé donc ba soda ba zo beta muto kwanda yibi mais kuluna bazo ba ki be kutite cash né ne bazo comme shida ah cash né kaka cash né ne problème mais kuluna ba kata mutu ah quelque part mais soda mokonja ya souci ma benga nyo soda ke bolungwa boya bo bata maboko zoka siko to bi ke police nationale ya pour sécuriser population na bilo na ba mais que mon policier moko ami sécuriser atiki population na risque ba bilo kwa les atletiques à distraction malade des atlètes la bourse. Bonjour maman. Bonjour. Oui, comment la bino nani? Comment la maman Chantal? Maman Chantal, je pense na mama na Kinkole naza mwana Kinkole mais navanda na plaza. Oui, na Kinkole ka tu. Tolingi na nito solo la muke na makama coronavirus to ena na mabela Kinkole. To yeba fine bino awa bo vivre ndenge nini pendant période oyo. Mama langai na coronavirus oyo vi na biso ekomi na pasi tozolia malamu te ba papa misala ezate ba papa bakomi kovanda ka na ndaku tala biso ba mama soki tobimi te papa mama moyen to vivre na bandaku ezate vi ekomi pasi yango tozosenga epa papa Félix ayokela biso mawa tozali peuple na ye akoki konyokola biso te lelo avenir na biso ya lelo eza pona bana o biso tozobota soki bana bazotanga te siko avenir ya bana na biso tokotia bango wapi papa Félix afongolela biso bekole afongola banzela nyonso tu nyonso ndenge ezalaki papa sanini afongola tozwa libre bana batanga tozala bien nasengi ye bolimbisi nasengi pardon papa Félix yokela biso mawa tozali bana na yo konyokola biso te. Merci. Bonjour papa. Bonjour ndeko ngai. Kombo na bino nani? Kombo na onani bana na biso bani bai. Kombo na nga frère Daddy. Oui frère Daddy toye ala kikoto tozomona Kinkole vraiment mai na mai na ebite soki awa bo vivre ndenge ni na ba corona ngo vraiment mais là on peut expliquer biso vine bino ah eza ndenge ni. Bon biso normalement biso toye Kinkole bandakala ngare Kinkole bandakala umeli awa katoka to salimbula ebele biso za ina komina kisande toye awa po papa na biso bandeko sala epa ya Mobutu nde tosombi lopango na Kinkole awa nde tokoti awa mais normalement kala Kinkole za yibo ete
kinkole so tali meme balabala nango nyoso nde basala yango balabala za balama minene ata balabala muke ezate mais to kama lelo lokwa bino mo boye bokende bo visiter même na balabala nyoso botala balabala nyoso na boy pe koma obayila ngada bandako bani mais bino mongonde bokeka botala bomona balabala niveau nini ekomi. Voilà la première question autour de l'angoisse. Oui, merci papa Nangaye. Bon, parce que pour la maladie, ils ont bon maman casse. Bien que tout le monde a besoin respecter vraiment les normes et les conditions en côté. Est-ce que vraiment vous avez que le coronavirus est sali? Bon, normalement, biso na commune c'est là toi dans katana kam côté maladie on a auto monter. Na zolo bana commune na biso. Toi atana kam côté auto monter ngo. To mona ngona kana biso a te ko sala. Mais normalement na ba continuer ba pesi ordre wana. En tout cas, tozo koto saka po tozo ka ndenge bazolo ba mais pas na biso nkola wa na to moni ka. Donc si awa to tamba tozo mona ba ba tasser bazo ki pe ba bi awa coronavirus ezate. Mais effectivement le ko ezate so moni boy so maladie sala qui vraiment mais mon Dieu chose à protéger. Mais le ko to moni ke eloko moko ezaite tandis que ba kangi ba to misala mo ko ça été. Tout d'abord un nzambe azali kolo makamnyoso. Donc bobi ka bo kangi ndako ya nzambe bato basambela te. Nzambe na premier docteur. Tabino boy ke bato basambela. O mateke boza kozwa ba malédiction bino moko bo la kela mboka mabe. Jamais oko kanga église te. To mesani to indiquer bana na biso ke na tongo bana ifo ba kilenda kwa nzambe. Ba ke ko sambela. Mais lolo eko mokolo ya dimanche ko kumisa nzambe. Jamais batnyos bavandika na ndako. Na minute wana satana asa nini? Amati akeli kolo. Moni. Yangwana mo yosoka lamso ba kota mususu kuna mais pas na biso wa ntukana kinkole to wana malaji wana te. Da koto to ba weza monde pa bozo vivre la bino ndenge ka ezaka depuis kala. Le quoi corona zate do boza à l'aise. Biso atoza na biso à l'aise na ngolu ya nzambe ba mama bazo bunda ka ndengo wana. Mais biloko ndebe na eza ya komata. Onomana transport pour commander par exemple au que les gens kitambo il faut utiliser après 10 000 francs. 10 000 francs. Chauffeur ya mutu ka kitisi essence kiti mais bango balingi ko kitani transporter. Et comme il a kata mutu ka bis ezo kende transport bato ba ko tele musu 20. Bato ba sala kasko misika. Transport comme ça la ba demi de biloko emati makaluso emati. To suka siko wapi. Ekolo masangu yo moko zao. Okita okirotala kuna ekolo masangu ekomi combien à partir ya makambo. Les amboka na biso to réclamer. So mboka za bien. Donc biso peut aussi. En tout cas to sengi na mokonzi ya mboka azala souci ya peuple ndemo alobaki les peuples d'abord. Basa les rango po biso peut to jouer moyen quand même ya kodika. Merci papa. Merci. Bonjour maman. Oui, comment on a nani? Comment on a Platini? Oui, papa Platini. Tout ça, tout le monde a Kinkole. Tout ça, comment on a Kinkole? Oui. Oui, tout comme on a mon nabino na Kinkole. Ah, tout le monde a gâteau sur la nabino. Ah, il bita Kinkole. Oui, bah, n'engagez ni besoin vivre pendant la période de coronavirus. Ou est-ce que bah besoin respecter bah conditions de coronavirus c'est un topé besoin n'engagez ni. Autre côté na mon nabino, tu remarques on dirait besoin monde à part. Besoin n'engagez ni vraiment. Merci maman pour la question. Tout ça qu'on respecter état qu'ezali loi ya chef de l'état ou ya pesi. Mais corona na kinkole to limité qu'ezali. Pour tout moni bakanga ki Gombe. C'est que malade wana ekota kinde na Gombe na ba commune mususu ekomakité. Au so que komaki petit na nsele. C'est que balinga ki pe bakanga nsele poto ba ke malade sali nini ezali. Dati o ba pesa ki ekoki. Ndeto za bo mama tala baba. Ba activité ezate. Tozo c'est la chef de l'état net ba monique malade ezate. Ba fongola ba activité ba to basala. Pour to confirmer que c'est que malade ezana ngote. Pour peuple a confirmer que maladie ezate. Oui, peuple confirmer mais beaucoup na 2000 nanda babaka. 2000 maman. 2000. Yo moni 2000. Yo au moins 2000 tant yo zo confirmé au ba ke beaucoup na 2000 maman est-ce que c'est réellement étant que journaliste yo au confirmé que c'est réellement que ça 2000 mais yo la information de temps va na landa ka information tous les jours bozo pe sabato mais il y a pas de preuves
Tant que il y a des 2000 personnes au bazar infectées dans la maladie. Mais est-ce qu'il y a des preuves? Il n'y en a pas. Il y a des coronavirus, des maladies contagieuses. Tant qu'on a ce preuve au monde, on a la tête. Ceux qui ont des maladies contagieuses, tala awa. Yoza journaliste filmer a au moins combien de personnes ba sangani ata yo moko na cameraman na onde bo sangani wana soki ezaki yaza nango digatime fale yo poso ngo po bino pe boza coller c'est exacté ba fongola ba activité peuple congolais asala mwana ya Congo azali mwana ya taux du jour on a zo biso c'est réalité netinga na futela ndako na futela ka courant na futaka mai na futela bana classe nana musala musuna sala kati à part l'activité au monde bakangel biso ko mais ce que pour le moment de tout ça bonde tu to te kati to vivre ndeni bolobi que non 2 mois soki 3 mois pour na ba bayer ba déranger biso te est-ce que bayer atongi ndako na ye atie yolo ba ke 2 mois 3 mois mais akotika yo saleli premier mois deuxième mois troisième mois ayele vous ma bi papa au consommer déjà mbongo na yo ya garantie libérer nga ndako. C'est que pour tomber banana babayer na biso te c'est que ba activité il faut ngoma. Tout ça là, tout maman, premier mois, deuxième mois, atakuto mboka nini yango to vivre ndé to vivre bo. Yebisa ngai ke non, to banda kota mo neti biso ba jeune. Provision ni noko ke non na ndako na ngombo na provision ça. Et ça te, et ça kaka sona bimi lelo na zubo na bike. Na ko ko bima na tongo na tikelo côté mais na bike am ti 15 heures. Nzamba koko sunga na zota mo 5000 bosa tamatembele. To siko na zuité. Dis-moi maintenant. So bolo bi malade des ali. Micro onga na zolo belango. Bando bandiko tambola. Banda o bandiko tambola. Ce qui c'est réellement que ça la maladie, c'est que oya banda kinango. Oya kuzwa kinangai c'est que bisonyo soto kokufa. C'est que eloko ezate papa chef de l'état étant que garant de la nation oza ko mona tala peuple o epona ki yo mutu aya ko expliquer yo te swati docteur soki nani soki o premier ministre non yonde ozali chef de l'état yo moko le cas vérifier si c'est réellement na hôpital wana malade ezali soki ezate fongole la bana na ba activité tokoki koya boye mama tokangi msusu dima boki ya pamba na dima boki ane ko beta 5 jours msusu poli bobwaki po muta ko tate tangu bino bokangi gombe bokangi olimete yebisa biso biso ko azotekani totekelo côté masango zo mata chaque temps fufu zo mata chaque temps mafuta zo mata dollar kolobate parce que wana ezali ba instruction oyo ba pesa ka bango soki dollar ekiti c'est que bango ba kolongola bango na ba pouvoir ndeto mona gezala. Mais oui. Merci. Merci maman. Alandina biso bomesana kolanda chaîne na bino bolinga. Tout ça vraiment na kinkole. Tu es vraiment na mabela kinkole. To yaki to sona babita kinkole, to yeba ndenge nini bango pe ba vivre koto. Vraiment tout ça na quartier kinkole za communauté, eza quartier. Quartier oyo eza na kata commune de la Sele. C'est là munene. C'est là munene to kokota Sele na ba quartier papa quartier mais to bandaki na kinkole. Bino pe boye ba ndenge nini bato bazo vivre koto na période oyo ya coronavirus. Est-ce que quand on fait corona, on va respecter bien que comité parce que les acquis communaux cassé ou les cité les acquis atteignent la corona mais quand on devine là on peut pas faire la carte ça quand on devine là on s'en nini ba vivre nini ba lire nini ba ta kinkole peut-être yo ka kinkole na bi que ba na biso ba na poto boye bi que kinkole za bisika oyo mutu to se retrouve moi liboke moi mbisa mai moi fufuma nini vraiment les communes mo laisse la population. Elle laisse la population vraiment dans sa bino que les gens mabongo nango dans mabongo nango les gens ba carte de bongo fufu masango nyonso c'est zali mbi c'est zali vraiment les communes mouvementé je vous dis awa vraiment ba tazaka chaud vivre mais ndenge mzo boulé que le ngana échanger nango te même na période ya Covid-19 vie et ka ndenge to yeba ka ndenge bazali ya wana to boye kike boyo kate mais bon so pe na bibilili c'est pourquoi micro na biso ya CKTV zo tambola ils ont toujours tout ça intervient na bataki kole to yeba ndenge nini bazo vivre koto to komi awa pe to solo na mama na biso awa ba mama so ya loba rapé bien boye ba ndenge nini bazo vivre pe awa mama bonjour. Bonjour maman journaliste. Oui, comment on a ni maman balade na biso pe ba yeba to solo là.
bien, merci pour la malbopé. Singanga kombo nanga Mama Élysée. Oui, Mama Élysée, matomonyo awa to mo se makasi bien que mumbongo na pembeni mumbongo ya papa mateo ya fufu penda ba bengi badi. Maman nanga ndenge ni bozo vivre pendant période ya corona oyo vraiment na kinkole awa eza ndenge ni. Merci maman journaliste hein. Biso na moment ya coronavirus. Eza leloko moko te sepelisi biso. Pona nini? Biso toto saki ba bina biso ke malade eza na mboka. Mais malade eza na mboka ba saisir ba papa ba kenda sou misala te. To respecter. Mais maman pasi o ba konzi ba pesi biso eza nini? Ba responsable o nyoso bazaka ko bima ko kende misala ba vanti ba ona ndako. Baninga tota na ba pays mususu bazo pesa quand même quelque chose ya aide. Biso na mboka na biso awa bazolo bakaka bo vanda. Botikala na bandaku malade eza. Mais bazo saela biso le nécessaire te. Tala nde to vandi. Ata kilia moko azala mesa te. Soit disant que mbongo na maboko wa pesa te. Si c'est réel que malade wana eza te. Ba libérer ba activité ba sala pour na to ba ndeni to ikolesa bana. To liaka na mbongo oyo. Mi ba ile biso bazo sala te. Mais tellement que mbongo ezo marché te. Tozo mona passe. Mbongo ata ezo zanga na maboka ba papa et créer population ba bimana nzela ba koma ba kuluna même so matia na kinkole na likolo. Ba kuluna ba botra batu ba sac air nyoso. Bazolo ba bien que net ba kangi ba activité option zo mbongo biso to bando lia na nzoto na bino. Siko biso to kufa pour la coronavirus ou bien ba konti ba sur la solution pour la coronavirus. Jusque là ba corona eza na mboka mais eloko mo bazo sala na part ya population ezate. To vota ki bango pour la base de la solution na makambo nyeso za passe. Mais ba konzi ba bakisi sous passe likolo ya passe na biso. Na moment où malade des actes qui un peu bien. Na moment où ba lobi que malade des bakisi sous passe na makambo mabe. Si c'est réel vraiment que ba konzi on baza na kati ya mboka o bazo mona passe za na kati ya mboka. Bazwa décision. To vota ki bango pour la to kende liboso to ko baza ki bango pour la to nyoko mapo passe eleki. Ba bebi si mboka makambo nyose komi mabe. Basi la solution pour bango mo ba konzi ba bandi ko yiba. Biso to za na sima to ko sala nini. Basi la solution. Merci. Oui, ndenge kana sabino to za pena mama biso mususu awa limpalo. Bonjour maman. Bonjour maman journaliste. Oui, comment la bino nani de? Comment la maman j'ai tout? Oui, maman j'ai tout. To monyo be awa elongo na maman biso bozo teka. Vina bino noko to za ndenge ni maman j'ai tout. Ah, to za vraiment la kata kinkole bisika bateka ba mbisa maya minene. Bisika ba barnière minene telemaka mais vite o mene aya pasi. Bolobaki na biso ke social. Biso to vandi biloko eteka mate transport pasi po bolongola fufu ba na kata barnière bimalango na mokili. Ba mbongo zo kende ebele kote kezate ba papa o bakena koluka bakanga mina ndako. To komi ko emela bango na banzembo basukola biso to bispasani biso na koteka ngope yango yo ezate. To suka wapi mama? Malade eyeli biso toujours ba problème. Vie est comme difficile, to tangi ba classe mais to comme se retrouver to comme ko teka ba fufu o to kanaka na vie na biso te. Vraiment ba konza mboka. Si réellement malade ezate, bon libérer ba papa ba na misala. Po biso basa wenze to pema. Chaque jour otiki mbongo ati na poko tiki ya fufu. Pola nini? Moi ça comme ko za responsabilité ya ndako. Papa va na ndako. Eza ko nyoko la baninga. Ba fungola biso to kende to lembi kinkola to souffrir makasi maya malunga ezate bakulu na bazobote biso mama mbongo soko longwa na libongo à 18h bakulu na bakokango baboto lio mbongo babeti yo to comment vivre la difficulté bozu la biso solution na suki wana. Merci maman. Bonjour maman. Bonjour. Oui, to monyo be awa boni ko mono na nani mama na biso. Jina jani kapinga jili. Tuji basomba mukingole mutuke ngatana mtuji basomba mupoto. Neno nwami ni baza yeye ku yeye wani baza ku yeye utuka tukenga moda leo. Kuluna yatu hichi. Jikenga jatu hichi banga chikono visa batu eleji. Tukaje katuichi tujihuya kana kuluna mihita mujutunga. Tukajamu ni baza tunala nyinzala baba yetu bumu kumijumu. Tukaje kuchimijumu ya songo tukajamu tetu baka chikupa bambulu chanzu. Amutetu baka bambulu chanzu mbwachini Felix amutangila malwa bana bakuluna bahita bunyi mujutunga. Surtout
mwaba wa kingole bakulu namba itabonye Felix ani yeye mwakula ji yeye mwakula ji to ditunga ndifo jubuka kan nyima nyenye mwaba Maman, maman. Bonsoir maman. Oui, comment on a ni maman? Comment on a maman la joie? Maman la joie, maman est sengo. Bon, nakati sengo wana ozofi obene sengo nakati na mboka na yo. Maman nazo kemba na komi ko sala bipupulanga maman na yo. Mwa mbongo nazalaka na ngo ya fort na futi Minerva la bana nyonso. Elongo na ina tuna kaka classe. Biso to futi Minerval to silisi. Siko bana na biso. Soki balobi ke aneo batanga te. Aneo goya bakotangisa bango fele obieto ko bandela Minerval. Merci. Tala pasha mboko mama papa na biso aza papa obiso to yambiye ne sengo. Yepe ayamba biso ba mama ne sengo. Po mwana mobali abota magepa mama. Mwasi epa mama. Na koloba mabete po aza mwana. Na tao ye mo akomona ke oyo ya preparage koki akosunga biso me biso ba mama to kokomba mpaka. To bana mikeme to kokomba mpaka. Lelo nga mama na yo soki na zana mwafo ya 500. Soki lelo na longoli 500 lobi na longoli 500 lobi na kozana ngoli susu siko bande kono na ndako bakoma na bakuluna te poto zoka kuluna eza nzala soki nzala eza te bana bakoyiba te papa alibere biso na mopese mbote na ye malamu. Merci. Oui aya ko bakisa olingo loba nini yobana na zela te ayo na biboye ne biso toza awa na kati ya Kinkole awa to vivre awa na libongo ayo longo lelo sesko tosaka awa siko biloko awa yetekama bien te bandomolo o babana soma mwa boy na bapui moko ya bien siko bamere basomba bandomolo bambongo emonana te mwa bakota mai eya te siko tokoma kuluna obendeni siko so tokoma kuluna siko esa popo te bandomolo etekama mwa cher bamere mpe akosoma biloko mwa ateka eza te siko mbongo ya te mbongo ekufi mama nazoloba boye biso bamama tozosouffrir tokoma kobima 5 heures po toya kobima tokoma kolamuka neti bamibali tokoma lokola mibali batata basalaka lisusu te tokoya tozoteka te tozosouffrir tozoteka te tozomona pasi siko bana na tokotangisa bango ndenge ni papa tomona pasi moye eza toyoka papa abongisela biso pasi eleki papa na biso tokoka te tokofuta bandako te mibali bapapa basalaka lisusu te dollar emati toteka malamu te bandako mpe emati papa tozokoka te tandenge tokondi tokoka te papa yoka biso mawa tozolela papa na biso papa. Bonjour maman. Bonjour. Oui maman nanga komono nani? Kombo na ngai Marie Bandefu. Boro na kati ya boro karme na kati ya pays boro zo bougete. Ah, elongi paka kote na kati kroto to krikiti yayo. Ah, Mama Marie ne botaki Yesu Mama Marie. Ngai. Mama Marie ndenge ni mondi na mondi ni wato kocha weza ndenge ni bo vivre koto. Ah wezali yake na plan na ye, human na souffrance. Boro rien na kati ya boro regretter. Ah, wana idéologie. Ah, eza na classe. Mama Marie. Abe. Ndenge ni bona mboni mwe zane sengwa wa ah corona ezali te. Sengo ezali te. Lobana ni mama. Tozo tula wa suka. Nicolas Ibora. Nicolas bon. Tozo regretter moyen ezate. Bituleleki. Nani azosepela tozali awa biloko basombi bazali te yake na plan na ye human na souffrance boro rien na kati ya boro ezo regrete boro ekoekao bato bazolia sikwanga te okolia kwanga ndenge nini kwanga okolia ndenge nini na maloba mopuse meka moke koyesa biso condition de vie ni bovivre apa bitula awa tozali awa ozoteka eloko mutu akosomba aza te mbongo na maboko ya bato eza te tozosouffrir osuka na kosouffrir tozobima yake na plan na ye yuma na souffrance boro rien na kati ya boro ezoregrete tala mikuwa na nzoto tosi totika a eza na classe
Merci maman. La même animation. Regret nanga eza pona biso. Toko vivre ndenge nini. Toka bela bango Congo. Congo eza mboka ya biso nyonso pona ni to souffrir boy. Tozo ya banda tongo kote kezate tozo zonga banzala na bandako. Toko vivre ndenge nini bazwa Congo. Toka beli bango. Biso ata likolo e bala ata ekola espace toko tonga. Merci maman. Toka beli bango. Ata likolo. Omoni biso ndenge tokoma. Tokoma mama bikaboni. Basi. Bongisa mboka tala ndenge tokoma bato maboma toliaka na funu bobongisa mboka tosokola nzoto mama tozo souffrir awa koteka eza te banzela bakangi moye biso toteka eza te tokolesa bana ndenge nini yango klasi kala te bazofungola soki bafungoli bana wana bazokala te baklasi ndenge nini eloko ezali abafungola biso banzela tokufi kokufa bonjour yaya namoni pena na pema makasi bimisa na pema ngo pema ezali ya esengo te tozofutela bandako bamusu toza na mibali te tozovivre na kofuta dollar na 200 000 tozokoka su kofuta bandako te koteka mpe eza te seke na ndimike Kinshasa tovivre na ambiance c'est ambiance moyen penza tozwa lobiko eza te mpo lokwa banda ville ekangami baaktivité nyonso to ekangami baambiance eza te de toza ata na moyen ya koteka eza te biloko babandaki kosomba na ambiance baoke na babar bazolia mwa toloba nyonso tu wana nde yango wana moto asali mwa vie ake alie apart bakangi baville mosala eza te bato bazosouffrir moyen mpe biso mpe toteka bon nga na lina bakisa boye yaya biso toteka na libongo bakondiso toteka pasi tala bilongi na biso ndenge ebebi biso moko bapapa misala te tozozwa gara ya bandaku ya bana classe donc tozoteka soki mbula awa toza na kati ya potopoto bankusu donc leta abongisela biso place akoteka apui biloko toteka bakanga na bango nzela te mais bato nde baokota basomba biloko te kilia bazoya na biloko bazosouffrir biloko bakilia baokota te ozoyoka bazoya na ebale bazofuta badroit ebele donc yango moni biloko oyo tozosouffrir toteka bana ntongo ti boye na toteki te siko barmater baosouffrir berbene mushi 2 millions 3 millions balongoli te ezalaki wapi bana basouffrir armatere oyo ya beteli mpona nini mpona 3 millions basengaki ye 3 millions na nzela baarmatere bazoya baberbe badroit traxeri na nzela eleki ebele bazokoma na biloko awa kimpuka 10 000 armatere yo barniere evandi bazokoka komatisa baliniere te dollar 20 000, $100, 200 000. Siga bakosala ndenge nini. Biso pe mwe tolesa bana ezate. Siga tokosuka wapi papa botalela biso pe nanu tolembi. Tokosuka wapi? Bokangama na dollar. Biloko nyonso dollar. Lelo banda ko emati biloko nyonso emati. Siko sio nini bozwa. So bokoka teki bokozi. Bopesa mutu mususu a diriger mboka. Bo négliger population te. C'est tout. Naloba mama tolobi boye mboka oyo toyebi te tozofanda na bapa ebele na mboko souffrance eleki coronavirus pe ezate po biso la libongo toze belé plus de nombre de personnes tomoni muta kufi awa te azate kande toze belé na kufi boko sabiso na banzala bo profite ba Rwanda ba kota ka boye na sima ovana na bandako ko tiko mrie biso mboko malade taka mame belé malade za mama bakisanga komo na viki et dollar ezopesa biso passe ezoteka te pona bana tozofuta ndaka ba dollar $40 lelo komi na combien okipe bana classe olesa bana to ofuta ndako tosengaka na papa Félix afungwela biso nzela afungola gombe pe gombe nde kote suksi ezali lokwa gombe kangami makambo nyonso eza ya kobeba afungola nzela maya balandi na biso na biso babozola na biso na si bo remarquer
toza na kinkole c'est-à-dire étape par étape toza na bato mosusu batekaka fufu bato mosusu batekaka mbisi awa sikoyo toza bisika oyo bemipuka donc babengi ndombolo mipuka eza biloko oyo basalaka kwanga donc awa toza mabele nango donc bisika oyo pena mpasi kwanga ewutaka mpo ekoma kwanga nde awa mais bosanti degré ndenge ni bamama bazolela bato bazala na mwa bar avandi baomela amo basoma bakwanga banamo bakabwi bato bakide bakota sute nini confinement bato bavandi na bandako babara esala te moyen bato bayeba kovivre eza te yango mona bamama bazoya na bango bakomi na bango lokola babokilo afandi kaka boye basololi ti na poko nango mama simzela akendako ababokola bana nde nini vraimen oleko bakufa na corona na kisasa bato bakufa nde na nzala toloba te mikro na biso continue kaka toza soki eke mama mama sikoyo yo bakisi wi ndenge kaka nalobaka abonnez-vous massivement bozape abonnez-vous massivement vous ne serez pas déçus parce que côté qui le Kinkole pour la première fois surtout comme la milieu Kinkole vraiment bien mo bo remarquer que ambiance zo réunir ma casa Kinkole ça monde à part c'est-à-dire que awa makambo changer na ngote vie normal parce que normal parce que c'est normal malgré ba hausse de prix kaka ndenge zo ça partout na kati ya république na biso to zaki na ba interview bolanda ki na kati émission na biso ndenge nini to ko sola ba papa na ba mama na bilenge oyo opportunité pesama ki ba pote to au moins quelques messages na nzela na ba on va quartier moko boye parmi ba quartier oyo ya commune ya Sele c'est les gens ba quartier ebele que les gens munene makasi aéroport za na kati Sele plaza za quartier pe ya kati Sele kokena ni Kinkole ba quartier bele vraiment mais to kokota tokokende maleme ko découvrir Kinkole ko découvrir Sele mupandi open ndenge nini et bato baso vivre oui remerciement na ngai mingi pa ya la patrona la maman sociale Katika Pesa papa de papa vraiment motema ya maman Kati les grands sapeurs papa Kapesa ya yo yango wana pona nini te na papa na nga Alex Mbimba depuis Londres anani Levi Munzama depuis Londres pe vraiment